Top Africa Magazine. C'était ça la poubelle. Après, je suis sur tout le monde là. Aussi, surtout la personne généralement. Alors, demander à ce qu'il y ait un certain respect à l'égard des autorités et de tous nos élèves. J'en profite aussi pour saluer. Sur ce, je vais demander au Lingala. Merci. Toi qui as été avec nous en enseignant au peuple, tu connais aussi les actes de ce peuple. Sois avec nous. Montre-nous le chemin qui nous conduit. La vice-présidente, c'est le coup signé. Bazali bongo kolobela maye mazali kolekana mikolo moye mukindo bazali koatake Église catholique na bakonzi babango bafundoli likambo ya marche ya le 31 décembre marche moye mosalemaki na comité laïque ya coordination oyo endimami na nzela ya mibeko ya Ecclesia lokola association na archidiocèse ya Kinshasa. Sima mokolo ya marche wana bepiskope bafundoli boni ntomba ya papa alimbwelaki poleleke na Ecclesia catholique banye basimatisme bazali na droit ya kosangana na association bazali na droit ya kopromouvoir ya kosala baction na nzela ya doctrine sociale ya Ecclesia. Senko mpe apesaki message kaka na ntango wana mpona kokondane boni babetaki masasi babwakaki bagage na Ecclesia bongo na bongo. Epuis episkope bakundoli boni cardinal mpe alobaki na azalaki ya solo na kanda pamba te ezali lokola tata oyo amoni bazali konyokolo bana na ye na injustice nyonso ti kutu bana bakufi yango wana azalaki na raison ya koloba maloba oyo alobaki. Alors banda mokolo wana baepiskope balobi toza kolanda boni ezala na télévision ezala na radio ezala na bajournaux boni moko bato bazali kozwana na Ecclesia catholique mingi mpenza na cardinal basusu kutu bazali kofinga baza koloba te alingi asala puce alingi asala coup d'état alingi azwa bokonzi bepiskope balobi tozali na posa ya bapreve ya makambo wana eza na posa ya preve ya makambo wana mpe tozali kokondane kodésaprouve na ndenge baza kosala bongo baepiskope lokola nonce apostolique na cardinal bazali na limemi ya cardinal azali moto kosakana ye te azali kaka cardinal mpona biso wana Kongo te me kasi azali moko ya bakardinal oyo papa wa Roma aponi na kati na mokili mobimba monde entier na 5 continent aponi 9 cardinal pamba na kati ya 9 cardinal wana cardinal Laurent azali aponi bango mpo basalisa ye na gouvernement ya Église universelle bongo yo mutapa moya ofunga monoko na ye ya mwana episkope balobi te ebe kosalema bongo te mpe balobi na peuple congolais balobi na peuple congolais bolanda makambo campagne bazali kosala wana d'abord bokosana te ke bato bazali kosala campagne wana eza bato oyo baza kutu koyoka mpasi moke te na souffrance boza na yango wana botikala kotelema botikala miso ya kofungola bopesa nzela te na pacifiquement na boboto ke groupe moko ya bato bakanga bokonzi to mpe bakota na bokonzi na nzela oyo bakamata bokonzi na nzela oyo ezali ya démocratie te ya constitution te na mokuse mpe wana.
Comment on met Manaï? Il y a quoi là-bas? Top Africa Magazine.